Congo Esengo TV. Voilà. Pandeko ba Congolais de partout. Ngawa bino muyomba. Ngwashi. Ngawa bino manseba. Pe tope noko Clovis na pusani liboso na bino pe na pesi bino mbote bandeko. Bandeko ko bandana ngai émission oyo na bandi yango nde na koseka bandeko botika na seka ndambo. Po soki na sekite elongi ego bimondire saki ya sima bandeko. Moni soki kanda eleki elongi ko bima lokola saki ya sima. Yango wana na moni ete lokola biso toza Congo Esengo TV. Toya liboso na mino topesa bino esengo. Toye ko pusa na te na elongi ya mawaneti saki ya sima te bongo te. Yango wana bandeko ko pusa na liboso na bino eza esengo makasi epana ngai noko na bino Clovis. Pe na pesi un grand merci na ba abonné nyonso tu ya Congo Esengo TV. Na pesi grand merci na ndeko yo oko tango bazo tindela yo video oko s'abonner. Merci ndenge bandeko boza ko partager ba video na biso, ba abonné na biso nde bozo partager ba video. Merci mingi. Et bandeko na kanisi boye bibino surtout na édition ya lobito annonça qui était tata mokonzi ya ekolo Congo noko nanga fachi béton il fallait sengela qui était à nommer ba mandataire public kasi yango wana bandeko lokola fachi aza na speed asi ya chaki linzaka nde ba ndeko ba Congolais ba zwi ba nomination. Yango bandeko na puseni liboso na bino na moko lelo na édition oyo po te ensemble totala na bino banani bazwi ngolu wana. Bandeko nazotanga nazwa liste ya ba noko oyo bazwi ba poste wana. Mais elo moko Nathalie na moni basi pena baza pena mingi te noko nanga fachi otala pe mwa nini kote wana po basi pe bazala pe ata sur 100% so basi bazata 45% et osala pe bien po basi ya maele na Congo bazana bango basilite bandeko wana penda ngai noko na bino ngai noko na bino ya Congo démocratique na confirmé que non effectivement basi ya mayele na Congo bazali e noko nanga fachi na yo za noko nanga yango na fongolo ke basi so bocheta 45% sur 100 et osala bien pona basi ba tongaka pe mboka pona yango bandeko na kei kotanga liste ya ba mandataire public. Na OVD, bandeko, ba oyo bazali nommé DG, tozana Victor Tumba. DGA, tozana Pico Mwenpo. Na DGI, tozana DG, Barnabe Mwamba. DGA, tozana André Nkoyi India. Bikele Ipan. Na Kodeko tozana PCA Pompila DG Emmanuel DGA Juliette Mungole. Quand même voilà ça moisi to notifier déjà moisi moko bandeko bolandanga na boke passé awa na lingi pe basi bakota. Ngana za mobali me na lingi pe basi bakota po esika basi bazali epesa rape mwa kimia po basi ba memara pe maele na bango
énergie na bango na musala. ONIB, Office national d'identification de la population. DG, Richard Ilunga Ntumba. DGA, Stanilas Gobo. DGDP, la Direction générale de la dette publique. Tuzana, DG, Laurent Batumona. DGA, Anisse Kunzunda Mutangi. Na RVA, Tuzana PCA. Donc PCA Bandeko, Boyebi, PCA Ezali, président ya conseil d'administration, Boyebi Bandeko. PCA ya RVA, Tuzana, bienvenue Liota Njoli. Na DG Bilenge, DGA, Tuzana William Pambo. SCTP bandeko SCTP na bandeko o misusu ba bimamboka mwakala nde yangwana izalaka liboso onatra bato pena ya kala tubengaka onatra nini Kotrako je crois Kotrako yeah Otrako yeah pardon, bolimbisi, noko asengi bolimbisi abi Kotrako. Ils en est autre. Ah, bandeko. Po to seka moke po a listo penza to continue nam. Président des conseils d'administration il y a SCTPX Onatra. Ezali José Makila. Ah, bandeko. To na chelibio. Alors bandeko nde tulobaki PCA ya Onatra ya SCTPX Onatra ezalinde José Makila. DG Frank Mabaya. DGA Gabin Lolendo. LMC PCA La Mère Mende. DG Cédric Sayinga. DGA Mukendi Mwanza. Alors, ba oyo bazali ne baloba na monoko ya anglais so far batu oyo ba uti kozwa ba uti ko nini ba uti kozwa nomination na bango na nzela ya ordonnance ya noko nanga fachi beton kasi bandeko biso to loba nini place wana bandeko kota la liste oyo bandeko yango pena na mboka mobimba oyo ekolo Congo mboka na biso Congo bakoki kotala nano te bachata mutu mususu te à part José Makila. Donc José Makila na vie na ye mobimba esengeli kaka azala aka na baposa minene. Ah bandeko José Makila eza na batu mususu na Congo wana soki botangi komona bango population entière isebede bazomona déjà place ne tozokende. José Makila so totali batu mususu na Congo wana kotanga ka komona ebo eba population déjà zoyeba ke bache muto na place tozoyeba déjà malheur ya population. Bandeko Lambert Mende
na mboka na ye moko na Sankuru baboya ye population a marcha mutatinda population te population ye moko a marché mais Lambert Mende lelo baki ko PC poste munene boy bandeko yango na mboka Congo batu oyo batanga bakenda ba classe o bagosala na poste na bazate il faut ka Lambert Mende bandeko botala pena oyo yango ngai noko na bino na lobi ete mboka na biso Congo eko bonga te a partir ba dirigeant bandeko bondimela ngai Congo démocratique eko bonga te pona ba dirigeant mais plutôt Congo démocratique eko bonga pona biso petit peuple na okende musika te bandeko na Sankuru Noro Lambert Mende akende ikuna azala gouverneur bana Sankuru batelemaki malgré Lambert Mende azana ba soutien na ye po na poste yana akende comme candidat azali na ba soutien na ye malgré ba soutien na ye tango peuple wana etelemaka Lambert Mende to mona résultat azwa poste wana te atikalaka communicateur simple ya Noko nanga China Rambo atikalaka communicateur simple ya Noko nanga China Rambo to mona itangu maseba na ngai évêque mukuna azo attaquer Noko nanga China Rambo to mona ki Noko Lambert Mende abimi azo ko défendre lobi ke non na ndimite ke ba ko convoquer Noko China Rambo Zomon tango maseba évêque mukuna akena otika lobenga nini bandeko kanda pitelme lekina ba kombongo komina okima bandeko bolimbisi tango évêque mukuna akena okota plainte ya ngwana merci bandeko nebo pesinga ini plainte ya évêque mukuna to monaki Lambert Mende bimaki atange communicateur ya Noko nanga China Rambo mais akotika la communicateur te il s'appelle Moussalat bandeko yangwana nazol talisa bino peuple congolais de partout ils en ont na conscience collective nde Congo ekotelema Congo ekotambola malamu ata batu sopeto boyi bango population de partout etelemi boyi bango Noko nanga ngana yebi Noko nanga Fachi Beton au CD na ye Noko nanga Fachi Beton ngana yebi ya na yebi Noko Fachi Beton soki peuple etelemi aroyaza le peuple d'abord Noko Fachi Beton aza le peuple d'abord ngana nandima ko cha Noko Lambert mais lokola ngana za nga pro peuple aboyi na ye ekoleka te bandeko ekoleka te Lambert Mende atikalaka communicateur ya Noko nanga China Rambo bandeko wana esala bien azala po wana penda Lambert Mende aza très intelligent il parle tellement bien tant so aza communicateur ezala bien na domaine wana pe batamaye le bazala neti ba Lambert Mende il est là il vient azo défendre Noko na China Rambo et osala bien mais ne ba posa minene pe na bandeko Lambert Mende PCA Jonathan Onso Nathalie sous liste bandeko Nathalie liste Nathalie peuple congolais Nathalie liste Nathalie peuple congolais et puis ça passe et ils ont payé ça passe bandeko congolais mota au CPA na ba liste oyo Noko nanga Fachi
na yebike yo za na kata coalition mais il faut toyeba que le peuple d'abord so moni que peuple a telemi a peuple osa mo bote po nga ici na yebisi peuple nga na noko ya Congo démocratique na lobi na peuple ko marcher na conscience et lobini ko marcher ozoko tala eloko yo za nango besoin marche nde ezalaka pacifique yo yebi ma marche pacifique ezalaka to tambola na yo no nanga fati yo yebi sala ba marche pacifique yo yebi nde marche pacifique ezalaka donc peuple a tambola na ye pacifiquement mais akoyi koyemba nzembo na sens que message ekoma et pas no nanga fati parce que signature ya béton eza pa na yo no nanga fati signature ya béton eza mutako longo la béton na ezaka yo mongo noko nanga fati ya mwana peuple congolais nazo ko la musa conscience collective lisusu na lobiete ko tala ba liste boy eza difficile ko compter na ba dirigeant na biso ke oh non voilà tozi président tel to oyo mususu kuna azate ne mboka obonga. Moi je ne vois pas. Nazo mona ngote bandeko. Nazo mona ngote. Par contre bandeko, ngai nazo ko encourager peuple congolais. Bison des petits peuples. Tokota na conscience collective. To lingamboka na biso. Biso ba congolais to lingamboka na biso. Soke logo zo tambola te, biso moko to lukato arrangeant. To dénoncer. Muto to lingi etazana to dénoncer, to marcher contre ye, noko nanga fati beton zana ako exécuter. Po noko fati beton azali wana po na peuple. Azana po na ye mogote. Voilà. Po na yango bandeko na kei kopesa un grand merci dans les couples les plus lucides de London, pays à Grande-Bretagne. Les couples Bienvenue Mangwata et Ani Sabaote. Na bosanité na le couple le plus mbinga ya Grande-Bretagne. Papa Teddy Mbela na mama bébé Mbele. Yabino yangwana la fille la plus stylée à Manchester. Brenda Mubiala, la Pamba, Yayo Angwana, spécial dédicace. La fille la plus chouette, il y a ville province, il y a Kinshasa. Saint-Iche Marie, la Pessi Ombote, Yayo Angwana, petite sœur, il y a Noko Nanga, Lelo Petit Lobby, Kenzo Merveille, na Noko Nanga, Dodon Pongo, sponsor officiel. Spécial dédicace ya bino angwana na bosanité Yannick Bongondo, excellent directeur na kata Given izana immeuble Boto bandeko ba oyo bakozana besoin ya ko salisa ba invitation na ba occasion nyonso oyo lingi contacter Maison Given na immeuble Boto local 54. Bokuta, excellent directeur Yannick Bongondo. Alors, bandeko, pona lelo na sukiwana, nde tokuta une édition oyo koya. Ciao.